to yebi na biso ngana yebi na soki bino ngana yebi na ngana lukuta wana zana ngo ba jena ye ezana ngo ba jena ye alobi bon ndenge yindi mikolo na lobaki mabe na lobaki mabe na internet bon na ya suna sala eloko mo bakande tikaki na mutema bengi mutu basololi ezana ngo toko muta registre ye pona nini ba registre lukuta ba registre te ye mo kwa linge bima bongo registre mezate a défoulé ne bisa soucine zaka bisa jibe kana takabilamba ya fond mais biso non tobi papa chéri takabilamba fote ye moko papa si ala takabilamba fote papa si to yebiye natang hawe papa si to yebiye l'autre biso to ba tuto to lo ba ke papa si nenga sana takabilamba ngwanzu papa si nenga sana boy non wane comme ki jalousie moko mal placé lelo to lo bateke papa si nenga zana mutu moko lelo l'équipe papa si lelo na carrière papa si l'équipe papa si azate yaya to yebi ko chachoko o bo bino yebi papa si te mo ça sembla o lelisa batu na ndako bo yebi yete bo yebi yoko siko il fallait garder ka ki papa si na ye ki mo kondi na ye papa si na eno na video o tena saka kana kati ya ba voice papa si na kati ya voice na lobike ngako tu faire afinga ngai quel rapport na kati faire ko sala nini na kati papa si otaka rancunière yo tika rancune te o tika rancune jamais papa si wana ba eza ba jena yo tala badasa kufuandela wana ba ja papa si vana na papa si pour comprendre ye papa ça yebi musique papa ça yebi musique pour expliquer musique te pour expliquer monde musique te est-ce que vous comprenez les choses et vous savez vous tapotez c'est quand quand même ceux na descend ceux qui descendent na tabino mo ya et vous pensez que vous sécuriser en live s'il vous plaît là nga ko loba li kamonte ya na zo na ceux qui falanga ou pata ya et ça ka soutenez-moi je vous soutiens c'est tout ya na sengi soutien na sengi kilo te ya soutenez-moi je vous soutiens tapotage un peu de partage. Merci pour live et ça bloqué. Est-ce que vous comprenez mon enjeu Sabino? Rendre vérité moi na. Comment faire ko ça ni na voice wana? Faire ko ta finganga. Rancunier. Olinga jamais. Rancunier. Et ko ça ni na kata voice wana. La cause à contre qui peut na voice wana je crois. Ay ko ça ni na kata. Dresser dans mutu za na un problème soko lingaki osona petit no wata zala oza papa ko bota pe riche oza papa ne riche na logique ndenga mabete kwa ndenga mabete papa c'est ko bota pe riche ndenga mabete voilà tu peux parler comme rolingate so ko bota ete akoy ko zala pele kine mengana iba ko bota yi solo la le mususu do mwana nanga tina lobakela mususu mukuse beso ginengani na be mwana moko nzoto mikie donc je vois là babé c'est ce qu'ils étaient au solo ndenge mukolo solo laka pour comme déjà mukolo oza idole ya musique ya congolais papa ba yebi lelo so ba yebi biso lelo ba congolais ça pona yo soko yo comprendre ngango te ba yebi biso lelo so tozo kende ndombolo ba yebi biso pona yo ba benga ka biso bino bataba papa si o retourna bonanza congolais batanga ka kombo na yo batanga ka de kombo na yo mama papa si batanga kombo na yo. Ah, vous êtes des Congolais. Ah, yewana. Po awa kombo to kotanga te na boy lobi ba voka ba yeba lata kombo na liste. Ah kaka papa si. To timba. Oh paradis ba star. Chef d'état major ngasa na suka. Passeport rouge to na contrôle. Red héros. Et ma cc. Ma galilo mama coach. Stérodigreuse. Ma yaya chérie. La queen. La lobby boye. Baba voice wana ba komba ba toko lukani na kati. Nyoso na peuple kongana bo monite za kisongi. Ezaki ke via zo lukaka ba problème. Komba jibe kuna ko peke tala jibe ba kama ngwanzo bilamba ngwanzo ko sala ni na kati ndeko tapoter live ko sala ni na kati. Oh ba nyongo ba mbongo, qu'est-ce que ça foutre dedans? Viens problème to yebi vie. Bino mo yebi vie te do bozana ba panique live kende so ngomso to yebi vie. Viens tinde ki nete ke o mutu mo enregistre ki viete viens mo ka benga ki petit sans to sono na téléphone e boa kango to yebi. Donc viens sali ma bête na voice wana. Mais ce qui vient mo ka yebi ka komi mukolo neti biso to zana ba souci ba vie via komi mukolo. Mais la logique des choses na lobi congolais okenda requête viens okende requête. Mais bino poni to za ba to moko be ba fanatique mo to soutenir dans les mal.
Bozana Europe ni bozana bovanda na bakingasani, yon bozi poto, yon so na silik na bi ba refoulé batou. Eh mon on réfléchir bande ko so ba congolais ba teka ma pang po ba poto. Po mon ko ba pe eza bien pour na bino. Parce que tout ça peuple moko boy, on dirait on comprend pas. Na lobby congolais va recruter. Mais vieux faut déjà recruter. Il a quel âge mon vieux? Il a quel âge? Viens en âge ni. Papa si, il a quel âge? Toto kolako. Toto kolate. On peut pas grandir dans notre tête. Notre tête, il ne peut pas avancer. On ne peut pas voler. Vous ne connaissez pas volivation. Yaya, tout ça, la bitumba déclaration, moussous, yé. Bandeko, tonyata. Yaya, tonyata, bozo kende bien, tout ça, la bitumba, moussous, yawa. Balingara sola mamba solo te vérité. Yanga pe bachanga la vérité na munoko. Bon, yaya kangande munoko te. Congolais fanatique, ndenge tozalaka boye. Anti-terreau. Yaba ballon d'or. Les mamans de 4. La femme de quelqu'un. Moi, ça, papa. Na lobby boye. Ba Congolais ndenge tozalaka boye. Point de courage araka batu na mabe. Mais viens na bozo tika sa la musique itili. Le bozo na pas quoi na podium. Ne papa mba na podium. Tout la ba vérité. Soto lobby vérité. Comme yo moni mwana wane. Omoni mwana wane surtout ngai oyo longi memangam. Chiki toko balingi ngate. Soki na koti kaka déclaration. Soki na koti kande na yebite ndena koma kinini na bango soki ba melinga bako kwanza. Anti-terreau. La femme de quelqu'un. La maman de 4. Na lobby boy. Na lobby ce qu'on a répété. Bon ça vient qu'il y a des recrutés. Qui coquite. Oh, boni boy, quand sur 30 ans on fait de la musique, sur 45 ans, sur 55 ans, on y a coquite. Via ça là, succès là, ndenge nyos. On explique via le succès, on relaxe ni musique. On relaxe ko lata, bien relaxe bassi, bien relaxe voiture, mutu kasimba bien bon wazana ngo. Mais via ça ligne nyos. Boni mino ba congolais bo mitema bébé. Boni nga kufa ne papa mba kufa na podium. Yango na bozo zela. Comme ça musicien, akokufa ka likola podium, ale comme ezaki idéologie musique akokata mboso. Bon via ko ya kufi. Allez, Congolais, zoba, y'a réfléchi, quand ça là qui, mais si ça couffe, a couffe du moussala. Tout ça, bah, bourrique, vraiment. Faut accepter que quand on dit que je suis au nom de bourrique. Mais pourquoi ça vient conseil TV à qui s'y recrète? Avant d'anaïe, via saligner son succès et lamba, mbongo, moi, si vous expliquez, via nanin, succès plein, à bêta, bah, plein. Via ça, mon konza, bah, plein. Plein quoi, yaya? On va expliquer ça na beta te. À part basalo et bimisika le lot au monde ba rena banane basali nyoso vient na poto via beta sal. A beta bex, a beta olympia, beta zénith. Ils vont expliquer ce vient na sali na beta. À l'époque zara basali am tezo renier. À l'époque zara tondi sande basali na tondi mayo. Vient na tout fait. Musique ya yeto ka ti le lot to na rocha musique ne tilo bino so ka musique ne na so bina. Pourquoi peut ce conseil te vient na que des regrets ndeni? C'est que tout ça ba fanatique moi bazoba. Vient sali déjà trop. Azobe la succès là-bas na mikendeni. Eza époque n'époque. Via comme ko koto TV. Bata ba lobi liti contre les vieillesses. Na musique mamba liti contre les vieillesses exacte. Na musique ezata la santé na yo. O komi na moment moko siko yo lia mbongo no yo sepela. Ozo kende siko ba vacances mo ebimi vie. Kende vacances. Hein? Lucas Gérard Moussousa a géré quartier latin. Mama saison na ndako take moi si. Mais c'est quoi cette histoire là? De besoin ma yela ko pesa batute. Biso ba congolais tout ça car trop na polémique tout ça trop na buzoba hein papa na sali trop na vie aboti pe bana na ebele akomi na tamoko sikozo kende ba vacances ba koko bazwa na lupanga mo fleuri ba koko bazo ya ba ko dindaka na piscine wana ba ko beta ka ba mbata na perrique emo ba bendi e perrique ne o mama sia kola ka ba kitisi wana se mais ça dit lengi ya wana ya koko yo kasi ba bien sende bazana so ba mama ba viva ba sakana na bana na bangote. Mais c'est quoi cette histoire là? Pour nous besoin de courage vienne na mabe. Biso tenge ba petit biso to lingara vienne ezali en tout cas. Biso pe toza yaya, toza kakao. Ah ba finga ratenga jamais la finga vie wana. Oh imbécile izo ba jamais akotika la ko zongo pananga. Mais analyse na osala. Pour encourager mabe na lobby e mama si. Yo petit na non zo yeba te mama si. Likambo za ni musique on peut so simba na on te vie sa colina yi. Bozwa quartier la te botika no ba musicien, ba tie gérant. Yo kenda ka ba vacances na ba vie promenade. Ba koko ba ya ka mo ba becho mama si ya mo ba bendi yo periki. E mo periki papa si kwa papa sa la di periki ne. Eh ramène mo periki comme ah comme la vie wana. Asali to koti sa mbongo asala ba succès azape na mbongo pango siko comme époque na été. Ez époque ba petit ba renier. Likambo za nini? Nazo ya tinde banile concert à podium na yebi vérité vie fana lo baga vérité pour ni verso lo ba vérité te
Pour l'instant, le souci à vie, c'est mon vieux. Congolais hypocrites. Vous êtes trop hypocrites. C'est pour ça que je vous déteste des Congolais. Parfois, hein. Je dis parfois. Malgré que je suis congolaise. Vous êtes trop hypocrites. Papa Mbakoufa na scène. Oui, mais combien de coco papa Mbakoufa? Awa tika na mokilo. Oui, papa Mbakoufa zaka na ngoti a combien? Mais c'est combien que la moussa maman moko papa Mba au sali déjà au sali trop. Viens avant d'abord la skoba coco na. Papa Mba kende okufa na podium na mboka batu mususu. Bokoma o bachela e poison o bakanga ye bakautsaka na kingatani banyoka balia ye bazolela aw nadini babulo keto chanata or bla motema Benjamin Fuma putu ya dada ya bangwa bana na lobi boy e comme ko papa wemba na liwa papa wemba zaki ndeni papa wemba ba Cameroun balia ye akufa kina Cameroun bina Côte d'Ivoire na yebite bosilisa kuna talinga pete susi ka devie beaucoup la kenda passe na motema tozanga mama na muta idéologie ya mboka na lobi boy fait beaucoup de balier, papa Wemba kuna président kuna bacheli poison, bomoni Kabila soki boy. Oh kuto comme ki papa Wemba nenga sanachi tozo lela ye boye, ti tozo lela papa Wemba zotala matanga na ye boye kuna na kingaka kati. Kasi pona lo bakate? To papa Wemba nenga sana matanga na ye, papa Wemba nenga sana ti biso tozo lela ye awa, papa Wemba papa Wemba kufu, papa Wemba zotala bembe na ye boye tozo lela ye, ndio papa Wemba zana ye vivant, bakange soki basinga na kingaka kachati, koto loboko lionzolia, koto lokolo lionzolia, to yoka bongo. Ce que bolingue c'est la trop tard. Pour muteba ka liwan zambe. Lem su papa Wemba betagi a betagi le konga moko boye. Et Memi et Kangi est tellement colipé. Bilo quand tu as 5 ans, papa bloqué à quoi? Tout le monde a un star américain. Tout le monde a un bango yaya. Au Tchikali, ce qu'on a vu, moi, sali tout l'album, nous comme tu as travaillé. L'album, nous comme tu as côté, nous comme bon. Au sala sous-souté, aux gens peuvent concerter. Et mon âme soutient mon message, moi, musique, moi, playback, nous ko betende, comme à tepo, au mezo de la mouton. Mais au kati na yo musique. Aux yeux, et l'autre, wana, so bien tangi comme ma bé. Natanga te poani. Ozui quartier la terre. O luka longo responsable. O pesi ya mutu boko boye. Ozo coaches mwate. Obi bomi onko kanya ngosi na ngote. Hey papa, société kufarate. Oko bo mongo pe boyete o che batu moko wana, o che batu na. Yo wana quartier la terre. Yo ba cede na yo kalezo zonga po ozo mbongo. Po bobo tinde na batu ba copyright poani. Po mutu ozo ka musique ne be mutu sa botu na ba copyright. Bon, quand ça vient, on conseil que tu viens, moi, nous allons salir trop. Moi, nous allons colo. Si on continue, on va sala. Au bout d'un habitum, on va un conseil. Viens au kita. Yango peut via zo kita. Bolingi vérité te. Yango peut via zo kita. Et comment on va via ba check ba kobani, banile conseil, ne comment on va fali. Le longtemps on a ba combo. C'est pas bien. Pour que ça vient conseil te, que vient dans la phase de la coco. Face la minute faut bota bébé a me meli vie bana vie musuba bota belé dia comme na moment vani na bakoko na yesiko asali musique bakoko na siko vanda télé na ya munene ya cinéma avant na bakoko na belle vie bota la musique ya koko na bangole ya bandaka chacho alors c'est bon tande na zalaka jeune tu voyez les koko ndo na ton péricité tala koko nenga zalaka et ça la bana bakoko na bien ni so ba so ba mabe kaka ba so ba kaka mabe balingi kaka te hein. Viens sur yo landi bafani ko yo daye bafani batikali bafani ba bata sentiment mundela sale la garage yo bata recrète na poto awa poso ko komi na moment moko boye ya musale sili ope masiko yo ozolia mbongo na yo ozana bakoko na yo mbongo no sala ki comme olia ba vacances comme ce que maman vient kenda ba vacances kena al oludi akia kena okutena ba star mso ba américain kuna aussi ba kota lomba rekreti via comme ne ko kendo ko beta comme na maman moko fabi makana ye bakoko ne bazali bakoko ne bazo merde e moko ko dindi na piscine mo fleurie ye mo kibimbango na dindi babu akia fiko ko na piscine mo fleurie beaucoup peut se conseil on a té bino bosaka ka bimisa album album on paso bimisa ezo yokana nango pete yaya ezala ngona tango kala te soka bimisa album be succès be ezo yokana nango te yaya ke raison na zalaka susute a brigade ya zalaka susute atala kukuna zaka ya malonga te mama si akoma talaku azo ba place ba animateur ye muka koma na ya animateur tolo basu nini to bina nini yaya hein mama si akoma animateur place ya talaku tala téléphone ngezo ezo ninga na bandeko bozo tapoter te bokoti ce qu'on a li solo nga peut déclasser ça ma casse bino mo tapoter te bokoti na li solo ya tout ça la tapotage ko bokanga na biso ba commentaire comme ça pour se cali sous-souté bokanga na biso ba commentaire s'il vous plaît prenons ma c'est très important
Oblole monsieur bozo penser nango même pas. Bozo cha vient na berer. Viens na kufa na podium comme sous qu'on a bino baba fanatique. Viens comme dans moment où il y a votre tapote boka. Hello. Bonjour, bonsoir, ça dépend na air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment shalom 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 dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala amin. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufa ndenge nini ekufa na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia bataka bakisa ndende na misuni bataka bakiso sala ke bomba misuni na bango ta mulai na ba fruit ba veg biloko nyuso tozolia tonzi na bakisi na kati yesu koyo ayeko aye ko tant tozolia biloko wana e bomeli biso ba cellule na santé na biso nde sala mikeno to komo zo maladie autosuto e komi lelo ba nyuso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka ko lesa ba cellule na biso ceux qui se lient non alliés à zongi en vie, ceux qui kufa qui a zongi se lient les zongi en vie. Ceux qui a qui a kobela comme en bonne santé, de peu ça que ngana yo tous à la paix en bonne santé. Alors le quoi to lia qu'à chaque jour, il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola rapé makila à sokola biso makila tant mêlé makina na biso sokwami ba cellule na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition ba nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme lia ka poma bomwe tonda to ki ba soute biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo soute maintenant ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o to zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc triennel ndenga zabwe ozobela te ozobela maladi nyonso santo za nango sale to se la triennel asa bena bien pour la santé motu nyonso donc asa wana pona problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et sala ke na bosa na misusu ozala kuna obino yango za pona maladi na ngate na melate isa pona problème nyonso kana bi nyonso alors soko bengi biso le numéro nanga sur au sali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sali un message de voice expliquer la maladie nous zango na comme ça pour se venir le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et au sungayo et au sunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé soko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale au monde keno ezo sala vraiment na invité au sala vidéo ya mulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo oza ba mal ba fatigue chronique mili langaye a booster énergie muto amela triennel aza muto aza na bandi na âge à 12 ans mata amela triennel ya ba les autres ça ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka na vidéo mususu oyaka to lobela ka pelo to lobaka triennel na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesio to lobela yo
tolobela ye na expliquer yo trienen ou bien na tindelo ku ye na expliquer yo trienen ou bien na tindelo ku tu photo na ye na explication ne nyonso soki po comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto na besoin nango toza na poto toza soko partout toza na Congo wapi totinda o muto aza na AVC naza na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melelanga trienen oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba biso boy mutu soko ye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe komi bien juste solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo triene dala nga nazobela te mena melaka ngo nini eza funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabela to tafuno ninga ye abela te mais c'est la ricane na sino que nazo zobela te tu nyonso mela abon attendez sali soki ozingai soko omoni ke no ngolu za biso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo soko luki biso za biso facilement a produit triétor en produit Neolife Neolife c'est un produit naturel ma produit ça un produit naturel eza bio maman ma produit ça t'aimer belé lukanga pour maladie nyonso au problème matériel bot babo tarate au problème ya libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la teme comme ça mutambo na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni lexi ye soko melepe ba maman balinga na bango chokote maman balinga chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a comme ça tena o kitoko le kwa ya ba bébé a ba bouton ezala te azosi sa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé e kangami ya sumunene to zo lio zo mela nous on peut bien mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azo bongi sapé qui sotaka tant katine so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu trienel solution luka biso partout la numéro na PCB notre na chaîne nota et la biso so so ta biso na TikTok na YouTube partout passe au monde les chekuta na oyo abibi to yebi na biso ngana yebi na soki bino ngana yebi na ngana lukuta wana zana ngo ba jena ye ezana ngo ba jena ye alobi bon ndenge yindi mikolo na lobaki mabe na lobaki mabe na internet bon na ya suna sala eloko mo bakande tikaki na motema bengi mutu basololi ezana ngo toko mutu enregistre ye pona nini ba registre lukuta ba registre te ye mo kwa linge bima bongo registre mezate a defule ne bisa susine zaka bisa jibe kana takabilamba ya fond mais biso non stobi papa chéri ala takabilamba fote ye mo ko papa si ala takabilamba fote papa si to yebiye natang hawe papa si to yebiye l'autre biso to ba tuto to lo ba ke papa si nenga sana takabilamba ngwanzu papa si nenga sana boy non wane comme ki jalousie moko mal placé l'autre to lo ba te ke papa si nenga sana mutu moko lelo l'équipe papa si lelo na carrière papa si l'équipe papa si azate yaya to yebi ko chachoko o bo bino yebi papa si te mo ça sembla o alelisa batu na ndako bo yebi yete bo yebi yoko siko il fallait garder ka ki papa si na ye ki mo kondi na ye papa si na eno na video o tena saka na kati ya ba voice papa si na kati ya voice na lobike ngako tu faire afinga ngai quel rapport na kati faire ko sala nini na kati papa si otaka rancunière yo tika rancune te o tika rancune jamais papa si wana ba eza ba jena yo tala badesa kufuandela wana ba ja papa si vanda na papa si pour comprendre ye papa ça yebi musique papa ça yebi musique pour expliquer musique te pour expliquer monde musique te
Est-ce que vous comprenez les choses et vous vous tapotez? Si quand quand même ceux qui na descend ceux qui descendent na tabino mo ya. Et vous pensez que vous sécurisez un live s'il vous plaît. Là nga ko loba loba li kamote ya na zo na ceux qui falang au pata ya. Et ça ka soutenez-moi, moi je vous soutiens. C'est tout ya. Na sengi soutien na sengi kilo tité ya. Soutenez-moi, moi je vous soutiens. Tapotage, un peu de partage. Merci pour live et à bloquer. Est-ce que vous comprenez mon enjeu Sabino? Rendre vérité moi na. Comment faire ça ni na voice wana? Faire écoute à finganga. Rancunier. Olinga jamais. Rancunier. Et ko sala ni na kacha voice wana. La coste à contre qui peut na voice wana je crois. Et ko sala ni na kacha. Dresser dans muto ça n'a un problème. Soko linga ki o sona petit no wata. Zala oza papa. Oza papa robota pe riche. Oza papa ne riche na logique. Ndenga mabete kwa ndenga mabete. Papa, c'est quoi taper riche? Voilà. Tu peux parler. Comme Rolingate sur le boté, à quoi ça l'appelle les kinés. Mais n'a pas quoi boté. Solo la lème sous moi nanga. Tina le bac la moussou sur mon cou, c'est bien ce qui n'est pas moi na moka nzoto mikie. Donc, je vois là, babio, c'est ce qu'ils étaient. Oh, solo n'est mon colo solo laka. Pour combien de gens mon colo? Osa idole la musique qui va congolais. Papa, ba yebi le loso ba yebi biso le loba congolais. Ça pour na yo. Soko yo comprendre gangote. Ba yebi biso le loso tozo kende ndomboloe. Ba yebi biso pour na yo. Ba benga ka biso bino bata ba papa si. O retourne bonanza congolais. Ba tanga ka kombo na yo. Ba tanga ka de kombo na yo mama. Papa. Papa si ba tanga ka kombo na yo. Ah, vous êtes des Congolais. Ah, yewana. Pour awa kombo to kotanga tena boy lobi ba voka ba yaba lata kombo na liste. Awa kaka papa si. To timba. Oh paradis basta. Chef d'état-major ngasa na suka. Passeport rouge to na contrôle. Red héros. Et ma cessé. Ma Galilo mama coach. Esther Odigrez. Ma yaya chérie. La queen. La lobby boye. Baba voice wana ba komba ba teke lukani na kati. Nyo sona peuple kongana bo monite za kisongi songi. Eza ke via zo lukaka ba problème. Komba jibe kuna ko peke tala jibe ba kama ngwanzo bilamba ngwanzo ko sala ni na kati ndeko tapoter live ko sala ni na kati. Oh ba nyongo ba mbongo, qu'est-ce que ça foutre dedans? Viens problème to yebi viens. Bino mo yebi viens te do bozana ba panique live kende so ngomso to yebi viens. Viens tinde ki nete ke o mutu mo enregistre ki viens te viens mo ka benga ki petit ça ne to sono na téléphone e boa kango. To yebi. Donc, via sali ma bête na voice wana. Mais ce qui vient moi yebi ka komi mukolo. Neti biso tozana ba souci ba via komi mukolo. Mais la logique des choses, na lobby congolais okenda recrétité. Via okende recrétité. Mais bino prendre tozaba ba moko ba fanatique mo to soutenir dans les mal. Bozana Europe ni bozana ba vanda na ba kingasani, yon bozu poto, yon so na silik na bi ba refoulé batu. Eh mon on réfléchir ka bande ko so ba congolais ba teka ma pang po ba poto. Po mon ko ba pe eza bien pour na bino. Parce que tout ça peuple moko boy, on dirait on comprend pas. Na lobby congolais so ka recrétité. Mais vieux faut déjà recrétité. Il a quel âge mon vieux? Il a quel âge? Viens en âge ni. Papa si, il a quel âge? Toto kolako. Toto kolate. On peut pas grandir dans notre tête. Notre tête, il ne peut pas avancer. On ne peut pas évoluer. Vous ne connaissez pas l'évolution. Yaya, tout ça, la bitumba déclaration, moussoussouye. Bande ko tonyata. Yaya, tonyata, bozo kende bien, tout ça, la bitumba, moussoussouye yawa. Balingara ba sola mamba solo te vérité. Yanga pe bachanga la vérité na munoko. Bon, yaya kangande munoko te. Congolais fanatique, n'enge tozalaka boye. Anti-terreau. Yaba ballon d'or. Les mamans de 4. La femme de quelqu'un. Moi, ça, papa. Na lobby boye. Ba Congolais n'enge tozalaka boye. Point de courage à batu na mabe. Mais viens na bozo tika sa la musique itili. Le bozo na pas ça quoi na podium. Ne papa mba na podium. Tout le monde ba vérité. Soto lobby vérité. Comme yo moni mwana wana. Moni mwana wana surtout ngai oyo longi memanga. Chiki tok balingi ngate. Soki na kotika ka déclaration. Soki na kotika nde na yebite nde na koma kinini na bango soki ba melinga ba ko kwanza. Anti-terreau. La femme de quelqu'un. La maman de 4. Na lobby boy. Na lobby ce sont à répéter. Bon ça vient qu'il y a des recrétités. Qui coquite. Oh, boni boy, ko soki 30 ans on fait de la musique, sur 45 ans, sur 55 ans, il y a coquité.
via ça ba succès la ndenge nyonso on expliquer via na succès on relaxer ni musique on relaxer ko lata bien relaxer basi bien relaxer voiture mutuka simba be mbongo za nango mais via ça sali nyonso boli mino ba kongole ba mitema bebwe boli ngakufa to mne papa mba kufa na podium yango na bozozela comme ça musicien akokufa ka likola podium ale comme ça qui idéologie musique akokata ngoso bon via ko ya kufi po ale congolais zoba ya ko réfléchir ka ça là qui musicien kufi na kufa di musala tout ça ba bourrique vraiment faut accepter que quand on dit que je au nom de bourrique pourquoi pas ça vient conseil TV à kokisi retraite avant d'anaye via saligno sur succès et lamba mbongo moi si vous expliquer vient nanine succès plein à beta ba plein via ça mukonza ba plein plein ko yaya vous expliquer saligno na beta te à part ba salo ebi misika le loto mona ba rena ba nani ba saligno so vient na poto via beta sal à beta bex à beta olympia beta zénith vous expliquer ce vient na saligno beta à l'époque zara ba sal na mtezo renier à l'époque zara tondi sande ba sal na tondi mayo vient la tout fait musique il a yé to ka ti lelo to na rocha musique ne tilo bino so ka musique ne na so bina boko pese conseil te viana ke ne regrette ndeni c'est que tout ça ba fanatique moi bazoba via sali déjà trop azobe la succès là bana mikendeni eza époque via comme ko koto TV bata ba lobi liti contre les vieillesses na musique mambaliti contre les vieillesses exacte na musique ezata la santé na yo o komi na moment moko siko yo lia mbongo no yo ko sepela ozo kende siko ba vacances mo ebimi vie kende vacances. Hein? Lucas Gérard Moussoussa a géré quartier latin. Maman si zonga nanda ko tage moi si. Mais c'est quoi cette histoire là? De besoin ma yela ko pesa batute. Biso ba congolais tout ça car trop na polémique tout ça trop na buzoba. Hein? Papa na sali trop na vie. Aboti pe bana na ebele. Akomi na tamoko siko zo kende ba vacances. Ba koko bazo na lupango mo fleuri. Ba koko bazo ya. Ba ko dindaka na piscine wana. Ba ko beta kai ba mbata na perrique. Emo ba bendi e perrique ne. Oh mama si akola kai ba kiti se wana se. Mais ça dit lengi yangwana ya koko. Yo kasi ba bien sende bazana so ba maman ba viva ba sakana na bana na bangote. Mais c'est quoi cette histoire là? Pour nous besoin d'encourager viena na mabe. Biso tenge ba petit biso to lingara viena ezali en tout cas. Biso pe toza yaya. Toza kakao. Ah ba finga ratenga jamais na finga vie wana. Oh imbécile zoba jamais. Akotika la ko zongo pananga. Mais analyse na osala. Pour encourager mabe. Na lobby e mama si. Yo petit na non zo yeba te mama si. Likambo za ni musique on peut zo simba ngo te vie sa kolina e. Bozo quartier la te bo tikeno ba musicien, ba tie gérant. Yo kenda ka ba vacances na ba vie promenade. Ba koko ba ya ka mo ba becho mama si mo ba bendi yo periki. E mo periki papa si ko e papa sa la di periki ne. Eh ramène moi mon periki comme ah comme la vie wana. Asalito. To koti sa mbongo asala ba succès azape na mbongo pango siko comme époque na été. Et cette époque ba petit ba renier. Likambo za nini? Nazo ya tinde banile concert à podium na yebi vérité vie fana lo ba vérité pour ni vie zo lo ba vérité te pour ça na souci ya vie mon vieux Congolais hypocrites, vous êtes trop hypocrites, c'est pour ça que je vous déteste des Congolais parfois hein? Je dis parfois malgré que je suis congolaise vous êtes trop hypocrites. Papa mbakufa na scène. Oyebi combien de coco papa mbakufa. Awa tika na mokilo. Oyebi papa mbakoko azaka na ngoti a combien. Mais c'est comme que la maman moko papa mba au sali déjà au sali trop. Vie avant d'abord ko ba koko na. Papa mbakende okufa na podium na mboka batu mususu. Bokoma o bachela e poison. O bakanga ye, bakautsaka na kingatani, banyoka balia ye. Bazolela aw Nadini Babulo keto chanata or blanc motema Benjamin Fuma pour tu ya dada ya bangwabana na lobi boy et comme ko papa wemba na liwa papa wemba zaki ndeni papa wemba ba Cameroun ba liye akufa ki na Cameroun bi na Côte d'Ivoire la yebite bo silisa ku netalinga pete souci ka devie beaucoup la kenda passe na motema tozanga mama na muta idéologie ya mboka na lobi boy fait beaucoup lu baliye papa wemba kuna na président kuna ba chelie poison bomoni Kabila soki boy oh kuto comme que papa we menenga sana chi tozo lela yeboye chi tozo lela papa we mazota la matanga na yeboye kuna na kingaka kati kasi pona lo bagate to papa we menenga sana matanga na papa we menenga sana chi biso tozo lela awa papa we bakufa papa we mazota la bembe na yeboye nde tozo lela ndio papa we mazana vivant bakange soki basinga na kingaka kati koto loboko lionzolia koto lokolo lionzolia to yoka bongo ce que bolingue ça la trop tard. Pour mutaye baka liwan zambi. Lem su papa mbabetagi a betagi lo konga moko boye et memi e kangi e bon tellement kolipe bilo kan so to senga susute papa bloqué apoyi.
tout le monde a un star américain. Tout le monde a un bango yaya. Au Tchikali, ce qu'on a vu, moi, bosali tout l'album, nous comme tous autres travailler. L'album, nous comme tous autres côtés, nous comme bon. Au sala sous-souté, aux gens peuvent concerter. Et mon âme soutient mon message, moi musique, moi playback, nous ko betende comme à tempo, on met aux gens dans mouton. Mais au kati na yo musique, aux yeux et l'autre wana, so bien tangi comme ma bé. N'attends te poani. Aux yeux quartier la terre, on lui est responsable. Au pessi na mouton boko boye. Ozo coaches moi te ou bien bomi encore kanya aussi na ngoti. Hey papa, société ku farate. Oko bo mongo pe boyete o che batu moko wana, o che batu na yo wana quartier latin. Yo ba cédé na yo kalezo zonga po zo mbongo. Po bo tinde na batu ba copyright po ani. Po muto zo ka musique ne be muto sa boto tinde ba copyright. Boko pe ça vient na biso ma conseil te que te vient moi nous en sali trop. Moi nous on sali kolo. Si vous continuez à faire ça, au bout de la bitumba, na bana mikena ba conseil, vie au kita. Yango pe via zo kita. Bolingi vérité te. Yango pe via zo kita. Et comment ka so via ba check ba kobani, banile conseil ne comment ka fali. Le lo tanga na ba combo. C'est pas bien. Pour que ça via conseil te, que vient nga za la phase la ba koko. Phase la minu fa bota bébé, a me meli vie. Bana vie musuba bota belé dia comme na moment vandi na bakoko na yesiko asali musique bakoko na yesiko vandi te télé na yamune na cinéma avant na bakoko na belle vie bota la musique ya koko na bangole ya bandaka chacho alors c'est bon tande na zalaka jeune tu voyez les koko ndo na non périkité tala koko nga zalaka et ça la bana bakoko na bien ni so ba so ba mabe kaka ba so ba kaka mabe balingi kaka te hein vie so yo landi ba fani ko yo dae ba fani batikali ba fani ba bata sentiment mundela sale la kakazo ba yo ba tsa regrette na poto awa po soko komi na moment moko boye ya musale sili ope masiko yo ozolia mbongo na yo ozana bakoko na yo mbongo no sala ki comme lia ba vacances comme ce que moment vient kenda ba vacances kena al oludi akia kena okutena ba star mso ba américain kuna aussi ba kota lomba regrette via comme ne ko kende ko beta comme na moment moko fabi makana ye bakoko ne bazali bakoko ne bazo merde e moko ko dindi na piscine mo fleuri ya mo kibimbango na dini babu akia fi koko na piscine mo fleuri beaucoup pe se conseil on a te bino bosaka ka bimisa album album on paso bimisa ezo yoka na nango pete yaya ezala ngona tango kala te soka bimisa album be succès be ezo yoka na nango te yaya ke raison na zalaka susute a brigade ya zalaka susute atala kukuna zaka ya malonga te mama si akoma talaku azo ba place ba animateur yem da koma na animateur tolo basu nini to bina nini yaya hein mama si akoma animateur place ya talaku tala téléphone ngezo ezo ninga na bandeko bozo tapoter te bokoti ce qu'on a dit solo ngape déclasser ça ma casse bino mo tapoter te bokoti na di solo ya tout ça la tapotage ko bokanga na biso ba commentaire comme ça pour se caler sous-souté bokanga na biso ba commentaire s'il vous plaît pour nous ma c'est très important oblole monsieur bozo penser na même pas bozo ta vient na berer vient na kufa na podium comme sous qu'on a bino ba fanatique